Petit esprit ne mutu amataka na ba plateau koloba n'importe quoi. C'est ça un petit esprit, un homme qui n'a pas de la maturité. Tangu, ceux qui vraiment bokoloba faire un grand esprit avec makambo ba premier soin, je doute que boyebi signification il y a grand esprit. Tangu héritier azako kumisa fali pona stade naye, bofingi petit esprit. Lelo fere gola landi lokolo ya héritier. Lelo fere alandi lokolo ya héritier ko kumisa pe stade ya fali. Et fere gola ze ko sala semblant zo kandi ayebaki date ya le 2 na le 3 mai. Azalaki ko sala semblant ki akokumisa te, mais ye moko ko kumisa yango. Donc alandi lokolo ya héritier tanabe. Faut que zala logique, faut que zala honnête. Joao Kibinda na pesi mbote ya trop naza ko dédier émission yo na ser na ngai la mystique la mystérieuse Irene Mabweni na Patricia Edwarda yope Joao Kibinda na dédier bino émission oyo soki na beti mabaku na kati émission bozongi sangana nzela na sengi na bino bozongi sangana nzela parce que eza émission ya analyse naza ko analyser makambo kako zoleka na réseaux sociaux. En tout cas, ebele pe ba fingi balobi naza soki ndenge nini, mais en tout cas la vérité kotikala toujours vérité. Nazo kota na muzindo makambo ebele. Wera batunye ba question na France fréquente soki na ba RFI pona makambo ya fali akumisi alobi pe mutu oya koya sima ba kokumisa paye, mais pour le moment po eza fali mutu abandi to kumisa nanu ye to soutenir ye. Et boti problème na milia ba golois. Mais si kalelo fere pe azongi na lokolo na nzela ya Werason pona kokumisa fali pupa. Nani aza grand esprit, nani aza petit esprit. Soki vraiment boza na conscience ya maloba bobimisaka. Soki vraiment boza na conscience ya mo o boza koloba mo ya grand esprit na petit esprit. Boye bisanga sika entre héritier na fere gola qui est grand esprit. Nani azana auto loba grand esprit. Ndeko nanga mami Sadiki na pesi yo mbote encore ya trop. Merci na soutien na yo. Nina Lome na pesi yo mbote. Landry Wingi merci na soutien na bino. Ndeko nangai avana kota nanu makambo ezebele akolobela sujet toujours à faire rigola. Na ko pesa nanu ba information o eza ko sala actualité mboka na biso. Surtout na concert il y a le 3 juillet 2026 Héritier Watanabe oyo ako se présenter ako pesa biso musique ya bien ako memela biso banzembo ba désolé ba amour vrai ba DM ba novelas ba nzembo ezebele oyo Héritier ako memela biso ba tourbillon ba magoda na salle ya Zénith wana ekozala eloko ya bien bande ko bobo sanate ke Héritier Watanabe azana première partie kuna deuxième partie to kende biso tout mobondo biso tout ebele biso tout ba Werasonik génération berceau to kozala na forest national arena ezape arena esika nini roi de la forêt a okende ko prouver encore une fois ko imposer signature na ye caché na ye na Forest Arena parce que c'est lui le maître de temps na ba circonstances où état les musique où état les spectacles où état les makambu nyoso ya ba scène. Alors ndeko nanga na ngina tuna kaka mituna ebele mi baleso misatu na ndeko na biso fe rigola avec o nyoso tomoni na Accor Arena. Ba prix ya ba billet ezalaki soldé ti na 40 €. Oza kopesa force na fali mutu asi asali sold out na prix ya ba 180 €, prix ya moins cher eza 70 €. Werason kotoyo prix ya moins cher eza 63 €. Est-ce que bango vraiment nde batu basengi yo soutien pendant que ozalaki kofinga Wera bolobi ke Wera aza productif ete aza rentable ete mais approuvé bino na ba concert na enyoso ke toujours combattu mais jamais abattu, il est toujours égal à lui-même, les phénomènes.
scène musicale ya Ericho Watanabe Dom de Paris botikala jamais kosala ko soutenir ye atondi ça Adidas ya Wera na Grand Paris botikala jamais kosala kotinda kotia bango force mais batondi ça bolobaki mutu na kana ye lelo pourquoi faire ayesika kosala makambo wana kolobela na makambo wana pendant que ye moko azana difficulté ya kotondisa faire ye moko azana difficulté ya kobetisa na prix ya cher bandeko bagoloa bozongisa ba tempo na bino eza likolo bozana ba pression ya makasi bandeko bo mikitisa eloko faire auti kosala eza pardon oyo bino boza koyeba te aza kozonga na nzela faire gola aza kosenga pardon na Fally Ipupa faire gola sengi pardon Ericho Watanabe faire gola sengi pardon na Werason tangu faire ye moko azoloba na kanisa ki eza ba guerre loyale tangu azoloba makambo wana akanisa ki do ye azobosana ba makambo nyoso bazaye kosala bakanaye bakabali nyoso basalaka contre ba concert ya Fally ya héritier ya Wera ya kanisa ki ke akanisa ki ete eza concurrence loyale mais azomatisa batu na ba podium na ye bafinga batu bafinga héritier yo aza komatia batu na podium bafinga batu mais azoloba akanisa ki eza nini concurrence loyale est-ce que wana ezalaki concurrence loyale tango za kofingisa héritier mutakala na podium na yo est-ce que ezalaki loyale tango za koya ko se victimiser faire gola ki ngai baza ko kanela nga bazo sala nga mabe est-ce que eza concurrence loyale on doit sortir na bassesse selon ngai faut que longwa na bassesse mais faut que ça la paix vrai oyo nga na zui faire gola ta soki bagolwa bazoloba aza grand esprit soki faire aza grand esprit lelo c'est que Ericho Watanabe déjà aza nani parce que ye mutu abandaki makambo ya soutien soki faire lelo azongi na makolo azongi na nzela ya ko soutenir baninga c'est que aza koyande kokuta batu na nzela o babandaki déjà likambo ya ko soutenir batu héritier sa abasala abandaki déjà nzela Wera aza na nzela mais faire sika aye kokuta aye kozonga na nzela ya kozala vrai aye kozonga na nzela ya ko comprendre que bitumba basala kango pamba te bakendeke bitumba kaka parce qu'on veut faire la guerre mutu akendeke bitumba avec objectif oyo toyebaki ya faire bitumba ezalaki epa ya Fally Ipupa boni faire ye moko na ba plateau ya sango ye mutu achangeaki bitumba amemi yango côté ya Wera nasalaki émission nasala sepe émission mukolo faire akoloba Wera za vie na ye papa na ye akozongela maloba wana kala mingi te bino bagolwa boko se situer wapi bino bagolwa boko se situer wapi parce que boko benga ye kulutu mais Wera faire ye moko ko benga ye vie na ye kala mingi ta benga ye vie na ye sika boko se situer parce que faire aza volatile lelo akoloba boye lobi kuna koloba makambo mususu o eza différent na biso banani ba analyste soit biso ba chroniqueur nga soki naza kotambola na faire par exemple soki makambo na nga na faire ezo simba lisusu te nakoki kolongwa na koloba makambo mususu parce que idéologie ezo simba te c'est normal soki makambo na ngai na héritier ezo simba te par exemple nako se désengager naza chroniqueur na politique esale makaboko boza na France boko mona mutu azalaki na parlement boy ya nene azako soutenir boy akeko te musu parce que ligne de conduite na bango ezo simba lisusu te contrairement na faire qui est leader ya opinion ye abundaka na batu pour à l'occasion de rien afinga fait Fally un président ya orchestre influenceur azako binga aliye mutabimisi kombo ya Tantine Fanny est-ce que bosi boyoka Fally azako répondre faire
wana nde grand esprit fali bofingi ye matikala kozongisa te. Wera bofingi ye bofingi bana na ye ndeko na ye frère Patrice malgré ayepe na nini na biloko na bino wana ya festigola grand esprit atikala ko répondre te. Grand esprit yango wana héritier bofingi ye aza kolekisa ngo kaka boye. Grand esprit. Petit esprit ne mutu amataka na ba plateau koloba n'importe quoi. C'est ça un petit esprit, un homme qui n'a pas de la maturité. Tangu soki vraiment bokoloba faire aza grand esprit avec makambo ba premier soin, je doute que boyebi signification ya grand esprit. Tangu héritier aza kokumisa fali pona stade na ye bofingi petit esprit. Lelo fere gola landi lokolo ya héritier. Lelo fere alandi lokolo ya héritier kokumisa pe stade ya fali. Et fere gola ze ko sala semblant zo kandi ayebaki date ya le 2 na le 3 mai. Azalaki ko sala semblant ya kokumisa te, mais ye moko ay kokumisa yango. Donc alandi lokolo ya héritier tanabe. Faut ko zala logique, faut ko zala honnête. Wera batunye ba question na France fréquente soki na ba RFI pona makambo ya fali akumisi alobi pe mutu oya koya sima ba kokumisa peye, mais pour le moment po eza fali mutu abandi to kumisa nanu ye to soutenir ye e boti problème na milia ba goloa. Mais sika lelo fere pe azongi na lokolo na nzela ya wera son pona kokumisa fali pupa. Nani aza grand esprit, nani aza petit esprit. Soki vraiment boza na conscience ya maloba bobimisaka. Soki vraiment boza na conscience ya mo o boza koloba mo ya grand esprit na petit esprit. Boye bisanga sika entre héritier na frère Gola qui est grand esprit. Nani aza na auto loba grand esprit. Bomonete frère azolanda nzela ya héritier tanabe. Il fallait que héritier kutunda banda kolanda nzela ya fere, mais comme balobaka mutu na mutaza na façon ko réfléchir, mutu na mutu akenda classe na marque na ye tozo mona sika ya komi kolanda lokolo ya leki, ce qui n'est pas mal. Mutu na mutu ko apprendre atana âge à likolo mutu aprenaka na ye. Lelo tozo mona na ba âge à 50 fere azo yekola makambo héritier mwana ba 40 aza ko sala. Ce n'est pas mauvais. Eza bongo makambo tambola kanango bongo. En tout cas ndeko na ngai nouveau officier na pesio mbote ya trop. Merci na soutien nga na silisi déjà na zala kapena na ba 10 minutes na ngai ya kosala ba émission ya analyse avec Gilmas. En tout cas ce bozana eloko ko bakisa na commentaire bo bakise kosala bien na ba oba kolanda ba émission. Ngam tuna bino Gilmas toujours na pointe bo partager bo commenter bo s'abonner, on est ensemble.